Bon début de semaine, bisika nyonso bozwa mi na mabota na bino na Kinshasa to na libanda ya mboka na kati ya RDC to pe na libanda ba diaspora ndenge tobenga bino to zali toujours wana na cadre émission na biso Kindoki politique auto analyse to argumentaka pe to memaka ya biso toujours na lobaka yango libanga pona kotunga o ezali bongo mboka na biso ezali République démocratique du Congo mboka na yo pe mboka na ngai lelo na cadre émission Kindoki politique tozali bongo na invité comme d'habitude tozalaka biso moko te na plateau tobengaka bino ba expert tobengaka bino ba imboka pona kosola makambo etali bongo kokende liboso mboka na biso to pe développement ya RDC ndenge président de la République azali ko lobelango nyonso pour que RDC ekende liboso yango tozali na cadre émission Kindoki politique alelo na monsieur Daniel Alote Rimbi azali bongo journaliste de formation, journaliste de profession, écrivain à Torolobeape yango na kati émission na biso a koma roman moko les parcours de Christelle, roman moko très célèbre au de ces ali ko tangama déjà et ça déjà disponible pour yeba place nini bozo yango alors mon mboka Daniel Mbotenayo Mbote mama Naomi to sepeli koyamba on émission na biso lelo ngapi na sepeli makasi ça honneur pour nga na koleka na émission na landa toujours na musika lelo ngapi na za invité za esengo mingi pour nga. Alors chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki tourner na Est République kwa pazaki na Goma akei na Beni akei na Kasimbi akei na Bunia akei na Butembo lelo déjà azozonga vers Goma pona azonga Kinshasa kasi loko simbaki makanisi nga mwana mboka Daniel na séjour na Bunia sola kina ba force vive à Bunia kasi ba jeune bazalaki wana et chef de l'état la ki kotia fond moko pona ko promouvoir entrepreneuriat ba jeune tikana lobaki ezali pe sujet na biso to kolobela lelo comment est-ce que jeunesse ekoki ko se développer na nzela ya entrepreneuriat parce que lelo tozoganga partout misala ezate de gauche à droite comment est-ce qu'on se développer na nzela entrepreneuriat déjà volonté ya chef de l'état ezali coup de pouce pour la jeunesse. Oui, en tout cas, on a landaki message wana ya mokondi ya mboka na sepela ki makasi parce qu'il faut toyeba que mboka na biso ko se développer que grâce à entrepreneuriat parce que lelo misala les un peu kokoso il faut ba jeune au bazana ba université bazo yekula bazo quand même makanisi wana bazala na esprit ana créatif ya kozela kaka te ke ba bima université ba kende ko luka misala non ba ko sangana ko créer o ya ba on peut ba entreprise ba engagé pe bato donc na sepela ki mingi na likanisi wana chef de l'état d'ailleurs on est encore je ne sais pas quand tu me fois loba on a déjà na esprit on a depuis ya ki aloba ki souci na izali ko encourager ba jeune donc encourager entrepreneuriat ba jeune parce que na grâce à l'entrepreneuriat de Trokinde Liboso, grâce à l'entrepreneuriat de Mboka na biso ko se développer ko créer ba millionnaire congolais est possible? Si c'est possible. Par quel mécanisme? Une volonté politique. Il faut une volonté politique. Donc, qui n'a pas koloba ko sala ba discours, mais ceux qui sur terrain, misal les athées, engagement à gouvernement, toi, à président de la République, se faire sentir te écouter la kaka ba discours. On a la zone d'Imake, il est capable de créer des jeunes millionnaires à Nambo cannabis. Surtout dans la richesse, il suffit juste de coacher volonté politique en action et makamno sur. Tu vas te battre libanda mboka bachaka mingi makanisme na etali bongo jeunesse parce que jeunesse azaka créative. Jeunesse nde azali avenir ya mboka alors ceux qui jeune asale loko vaut mieux ko sunga mais na mboka na biso apparemment il y a un quoi qui a un problème au moment où ça banga muni je jeune nde bakela teto gouvernement qui pa bangote. Bon, moi je dirais le problème c'est de deux côtés. En tout cas, le problème est na bisika tumi balé à la côté à gouvernement, na côté à ba jeune bango moko. Tout banana côté à ba jeune. Moi j'ai comme l'impression que ba jeune souvent bazo sous-estimé. Il y a des jeunes qui ont des talents énormes. Mais bazo ka peut-être sonia ko bimisa talent na miso ya bato peut-être ko présenter les loba réseaux sociaux possible sur occasion même ceux que j'ai opportunité qui ne kolober la œuvre na oteto misalo sala na ba média tu peux utiliser les réseaux sociaux on ne sait pas sur qui et ko tomber peut-être à partir de ton compte Facebook c'est ça on retrouver peut-être comment déboucher moko à partir na yango mais ba jeune baza vraiment na stratégie wana te et puis ba jeune bango moko lelo entrepreneuriat et zelo comment on fait ça en groupe peut-être 2-3 jeunes bozu makanisi avec des compétences différentes
donc ceux qui mutu na mutaza makasi na mwani kamoro be bo sangani bo créer entreprise na bino beaucoup qui peut ko engager bato mais lelo ba jeune ba lingi mingi akene en solo donc ba mona kaka e PDG DG donc yende boss surtout mikolo na anglais CEO donc ba titre kaka alors que ba ko sangana trois personnes bo bimi université na compétence na e bo tielo comment ko en place bo ke liboso et puis côté gouvernement. En tout cas, moi j'ai comme l'impression que le discours est l'équipe mingi par rapport à Misala. Toujours sentir vraiment accompagnement. Les autres, tout ça, a tout un ministère, dans le gouvernement, au Samaloukonde, ministère de l'entrepreneuriat et puis petite et moyenne entreprise. Mais l'action, depuis Bazali, l'action, ils en place pour mettre un peu, pour dénicher les talents. Parce qu'ils appellent Moussala na bango, faut ba les peut-être na ba université, na ba association ba jeune ko tala un peu ba bilenge ni no ba na makanisi. Ba commettre ko sangisa bango puis ko tia mécanisme moko pona ko propulser bango. En tout cas gouvernement eza mingi makasi na ba discours to sentir vraiment ba action sur terrain. Mingi bazolo ba que jeunesse congolaise surtout quinoise en particulier bazali trop versé na ba divers lingi mo boom mais tout likanisiana osangana mingi ezabo bosangani bo bimi boke boom bo dépenser du coup bo dépenser $500 ça oyeba $500 ezali déjà moyen ya entrepreneuriat loba moko pour la jeunesse congolaise topé quinoise. Oui. En tout cas eza fait mon que réel tout le monde en lelo il y a des jeunes au monde azole la mpiaka azole la kasa na mbongo ti mais otali mbongo bako dépenser na bar samedi bako boma boy $100 ici likakabwe alors que $100 wana moi les kanisi entreprise et ko banda pe ba fructifier $100 wana mais ba ko bebisa ngo et après à que samedi dimanche lundi azole la mpiaka omboko ke liboso te misala ezati alors que ko bebisa $100 na nini surtout awa biso ba jeune quinois esprit ana surtout ya ambiance to chango liboso donc on a se plaindre ba idée ya kanga baba en tout cas heureusement coronavirus a aidé biso. Oui, parce que faut tala ndenge ba jeune bazo investir mbongo na bango inutilement na masanga. Na zo baté li tomba nini bazo zo na sima na ngo alors que bakoki ko vanda kima ba loba. C'est divertir. Non, divertissement ça na ba limite. Oya biso ba kinois eleki. Donc au senti mutazo boaka mbongo ngana obenga ko boaka mbongo. Kinja mbokeleng. Tala mbokeleng na mabesiko et c'est un concept ngap na osepila na ngote. Mbokeleng na tucha elengena na makambo bien. Eza na momba ya futilité te, ça vraiment pas si makasi. Ngana ko senga na ba jeune quinois pendant temps ils aloko temps ya nini ya méditation. Loko bakangi ba bar to mituna un peu ba mbongo to zwaka ba nini to sala na ngonini. Lelo pe bar bakangi masanga bon et te kama na ngome ezala suna top vraiment tout ça la ni na mbongo wana donc ezala ngonga ya ko méditer ya ko kanisa un peu et surtout émission je pense que ça vraiment pédagogique et ko pesa ba jeune ebele moi li kanisi wana mais ko mituna mbongo to baby saka na ko kina baby 6 semaines au $100 semaine au $100 semaine au $100 na moi moko la ko baby sa $400 alors que $400 na ko investir pe ko sala likambo moko et ko apporter le bonheur même pas chez moi mais na ko créer entreprise na engager pe batu mususu et participer bonheur na ba famille mususu tout ce kana kanga na excusez na kati ya malobate en tout cas tout ce kana na esika ona ya mbongo et be ba jeune no balobaka maman Naomi naza na projet na comment ba projet mais financement exact yo na cadre na avant to kota na roman le parcours de Christelle mbongo ozwa ki po o se vendre talent ne bima yo te web bon là dans l'oba et là que dans la important entrepreneur ils ont une idée il y a un bon motif parce que moi je vous dirais commander na bani ko commanda le parcours de Christelle on a 2015 nazala qui même pas encore na université c'est que na 2015 et j'avais pas des moyens mais nazala on a idée wana na pas qui pesikani nazo kindi dans le baki il faut na koma beaucoup et puis na se lancer na carrière wana professionnelle en littérature mais nazala qui atteint l'eau comme côté même machine nazala na otanda comme ba papier et certaines personnes se disaient mais oyo azoe pas mambo ça la toti mais je savais en moi et là on y nanda ko luka et puis concernant bon on a sisi kokoma beaucoup en 2018 mais nazaki na ba moyen ti kaka ndina lobby il faut qu'on utiliser ba moyens na disposition na yo les réseaux sociaux alliés et en plus na chance on a cause à la journaliste en tout cas c'est chaque fois que je parlais de mon œuvre bima qui n'a noté ça qui n'a en manuscrit nazo lobby la moi à tout moment et Dieu a fait grâce na kutani na elenge pe lokola ngai mais aza moi ene na ngai aza journaliste et puis écrivaine Ange Kasongo yende amonaki eloko nazo sala et puis souci nazalaki nango avec tout le temps on a se décourager qui talobaki non
na oyo kozala na nga na kobakisela yo comme ça osala ta mwa ndambo. Et puis là qui pendant confinement en tout cas na qui vraiment engagé na ebaki lo nanda ko luka et grâce ya soutien ya concert na nga cher René Ange Kasongonde na meka ki un peu ko sala premier pesa peka ba exemplaire qui na salaki ce qui fait que pour le moment une année déjà naza sous na exemplaire té mais naza na elikia que un jour na okuta na partenaire même avant fin de l'année pour la production ya ebelé et puis que ça la présentation officielle ndenge ça les ma toujours dans le monde de la littérature base salaki solide ya solo penza base salaki solide wana pe mbela e pesa mina ba ba sali banda mboka ba balinga kindoki politique ba yo baza kapé ko pesa maboko na jeunesse ko ezoluka et s'en sortir. En tout cas, livre en exécuto coming. Moi, je vous encourage de soutenir Monsieur Daniel ici présent au PSA coordonné na souka pour que toyeba ndengeni yako ko bimisa batana na biso mbongo ka teza te babwaka yoko bako weza mabete mais pesa pe mbongo tout ça mambo est important pour la mboka lobi ezate kaka bango ba bimisa Facebook mais idée on est utarata msoza pe na mutu mo soutenir quelque part pour que kende liboso biso to ça trop na ba futilité c'est pas trop bien. Ce n'est vraiment pas intéressant. Tout le bel parcours de Christelle. Et l'idée, on est utaki wapi le fond. Le fond. Pourquoi le parcours de Christelle? Ok, merci beaucoup. C'est une question où ils ont mingi mingi. Déjà, dès le départ, naza mutu moko naza na bon débalobaka un homme genré naza na souci wana ya ko promouvoir bandeko na biso bilenge basi ba bilenge bon disons bilenge basi les femmes en général et ngana lobaki lolenge ya malamu pona nga ya ko se lancer na littérature ezalaki na consacrer livre na nga liboso na lokumu ya mwasi. Moi j'aime te dire il y a des filles, il y a des femmes qui sont extrêmement intelligentes mais souvent c'est sous-estimé vu pe concept ya société na biso o e pesa biso makanisi que non moi si faut dans kaka na sima moi si faut tikala na ndako ko s'occuper na bana ko lamba donc ebele ya basi bazana ba talent na kati na bango mais bazo ba ko s'exprimer te bazo banga peut-être azo ba soki na meki ko sala boy ba ko zongi sanga sima ba ko ba yo moi c'est le bagate moi c'est ça la raboité. Moi j'aime te dire à travers livre nanga buko na kokoma na mekampe ko casser culture wana donc na la kisa image mususu ya mwana mwasi yango wana na intitulé même livre les parcours de Christelle donc nazo la kisa bino parcours ya elinge mwasi moko wazala ki déterminé azala ki mayele donc atala ki ba blocage ya société te maloba ya batuti ya lobaki j'ai quelque chose à apporter dans la société nanga. C'est comme ça que Elenge Christelle déjà il faut que loba que Christelle a bota mettre na famille moko modeste et c'est aussi une leçon nazo pesa batu okoki ko bota na famille moko ezanga kombo donc la famille moko ezana elo côté mais ce ko tangi et puis ozana elikia oza déterminé okoki peut-être ko comme référence à famille na bino et Christelle a bota maki musika na mboka Équateur na province Équateur na village moko Fadou azalaki mwana se moko ya libota na ye azalaki mwana mwasi se moko ba parents ni batanga kité mais ba parents ba mona quand même mwana azalaki mayele dès le bas âge bazwaki quand même likanisi wana ya kotangisa mwana na bango na moi ba faire amitié bandoko sala papa azalaki commerçant non papa azalaki pêcheur maman azalaki commerçante na miki bandoko kozwa batangisi mwana na bango et puis mwana vie azalaki intelligente azalaki lauréate ya province na bango et puis atangaki na école moko ya munene collège présidentiel nini R ya Mobutu ezalaki collège présidentiel lelo petit kala na kombo wana donc atanga na province on a ti ayo ko examen d'état na et tellement kazaki la lauréate ya nini ya province na bango ba kondia mboka ba check quand même ba moyen babaki non lokola mwana azali déterminé puis aza fierté ya province na biso nde ba se kotizaki boye ba tindie awa na Ngumba Kinshasa ayaki à côté nini asalaki section littéraire mais asalaki quand même na moi penchant moko côté souci environnement le lot toujours comme un changement climatique okay. Donc thématique on a environnement ben ko intéressé et ça peut une opportunité pour nanga écrivain ya ko sensibiliser population par rapport à environnement parce que formation à Christelle d'ailleurs à l'université en wana ça là qui environnement et puis il qui vraiment engagé pour ça là exposé réunion pour la qui ça jeune utilité environnement comment est-ce qu'on peut protéger environnement wana et puis déjà dans l'université dès le départ dans juin 1 Christelle a qui peut na côté wana leadership
alobaki nga bien que na outi province nde babengaka biso bauta mais naza quand même déterminé, il faut na diriger auditoire na biso et azalaki la seule fille qui était candidate lors de l'élection ba CP nde toyebi salama na ba université. Oui, azalaki la seule fille. Et ba fille surtout ba fille qui nous en tout cas beau excuser ngai na zo s'attaquer à plus na ba futilité vous en a plus donc marambo mais fille wana da qui déterminé puis profiter qui na moi nini wana monique ba jeune qui nous ont mis bien ba yanki mais ba vraiment ba yanki solo te ba yanki peut-être na marambo ya CC ndi a postuler ya qui parmi 5 candidats qui yemoko et tellement da qui fille moko da qui na mayele à présenter un projet de société oui. Et puis d'être au Yebi université à Kinshasa a toujours étudié belé même ba garçon ça qui d'accord ba voter qui massivement Christelle et c'est comme ça que comme qui chef de promotion ani na bango. Et puis pour renforcer les sous déjà ceux qui moi élan na leadership par le baki il faut na la moussa conscience ya bilenge basi na l'accès que toko qui peut ko diriger auditoire na biso toko qui peut ko diriger université na biso ndé a créer qui association moko Vazifi donc association ezaki na but ya ko la musa bilenge basi ko l'accès que boza capable ya ko diriger ba promotion na bino boza capable ya ko diriger balisanga masanga nyonso ezalaka na kati ya ba université. C'est comme ça qu'elle a le parcours na ye. C'était une fille très intelligente donc elle a eu à distinguer 3 fois ce qui fait qu'à la fin à cursus na ye ba retenir comme assistante na université à Kinshasa et a continué à salir 2 ans. Ça dit 2 ans en part musala banda ko sala en dehors et université tant on joue qui diplôme ni en licence na 2 ans na ko joa bourse tellement pas qui impliqué dans marambo environnement et que joa bourse pendant que ko sala 3e cycle na ya doctorat en France na université à Sorbonne et na meka un peu ko beta c'était wana parce que bato belé pas ko ni tout na banda ko ke mopandisa ngoyo to mokomi azobeta lisolo ya université à Sorbonne est-ce que yemoko ata atcha makolo na Paris to na France kuna c'est aussi le côté magique ya biso ba écrivain donc oza na ba information sur université à Sorbonne comment est-ce que mambeleka kuna et puis na mindeni na ko créer monde na ngai mais l'essentiel c'est na l'exa message donc c'est tout juste que l'accès basique il faut que ça la ambition peu importe situation sociale na dès le départ il faut ça la ambition on ne sait jamais courage na onde ko fungulelo ba porte. Et moi, j'aime dire, plusieurs personnes m'ont mis tout na Christelle Wana Azanani. C'est un personnage fictif. D'ailleurs, j'allais poser cette question. Christelle en question, elle existe quelque part? Non, elle n'existe pas. Alors, bon, moi, je suis en train d'aimer de beaux ça mon tour à Christelle. Donc, Moutuna Moutazo interprété dans des mais ngamo quoi tant que mon comia beaucoup na que Christelle a tikala pour exister. Y a-t-il une femme qui vous a inspiré de Christelle, même si son nom n'est pas Christelle là même? Bon, je dirais il y a plusieurs femmes. Parce qu'en tant qu'écrivain dans mon observer la société naïe parce que pour nous comme beaucoup il fallait bien s'inspirer na bato ebele donc autant un peu bilingue bazo ko se distinguer bilingue basi ba maman ba d'aller ko se faire distinguer na kata société na biso donc ils ont un peu mécanisme mike na jui et permettre ngana créer histoire na ngawana le parcours de Christelle donc voilà on est même professeur Nasuka. Oh là là quel parcours. Je sais que Christelle comme personnage n'existe pas mais il y a de femmes Christelle partout à Kinshasa. Il y a même des Christelle qui se distinguent. Il y en a qui se distinguent en tout cas je vous encourage n'encourager bino yo jeune fille pour zanandaku oza trop futilité que tu peux faire quelque chose car au tala na TVT wana azali qui peut quelque part au kende peut quelque part yo pour que ça quelque chose mon amboka Daniel à l'Oterrain bi vous parlez de femmes olobi ke po atanga ki siko yebisanga basio batangi te bazu occasion te peut-être ya kotanga il faut qu'on se le dise na mboka na biso batu baza arrière pays d'ailleurs baza mingi te o bazu tamsusu occasion wana pona bango kuna ba osandeni. Bon et ça d'ailleurs question moko pe mon pandisa moko poser ki Christelle na kata roman na ngai Christelle sala conférence de presse mo batuna ke pe likanisi wana oui il faut boyeba que mutu na mutu ko développer mboka na niveau na yi et ça te ke ba o batanga tende baza inutile non en tout cas baza inutilité même ba maman lelo et ça ba maman ba tekaka na ba wenzi ba mutu baza la plupart des familles et ça ba maman na mutu bazo beaucoup la mabota na bango parce que peut-être papa za na musalate musala un peu kokoso mais ça ba maman na mutu na niveau na bango puis atatanga te mazala mayele na ye ya ko sala commerce et puis patati patata et puis ebele bakanisaka koloba français ya mwana nde mayele non il y a certaines personnes certaines
femme azolo ba français donc au sentir qu'ils ont coulé bohémien mayele vraiment exact au sentir qu'ils a kaka langue ils a langue mais contenu vraiment mayele exact donc pour dire que maman koki koyeba ne le pototi akoki kokende la classe milai mais na niveau na ye avec la formation des bases azanango akoki quand même que ça là quelque chose et puis quoi apporter un plus na société. Une chose jeune fille aux Holandangai important c'est moi si ça na beauté karaté important c'est moi si ça à l'intérieur il y a un professeur qui nous disait il faut que yeba ko tia en valeur oyo ekobebate oyo kobebate ezali intellect na yo oyo kobebate c'est ton caractère c'est ton cœur alors ceux qui ont en valeur mingi longi yeba ki à 40 ans 45 ans tout na ba maman o tia poudre boye et simba souté mais quand au format qui intellect non na rotanga na côte en profondeur parce que on peut te dire que tu n'es pas trop intelligent trop intelligente mais quand tu prends le temps de lire vous avez une ambition vous fournir ba effort pour comment aux anango pour ça je vous assure les amagité avec le temps au koma kaka bisika olingi ko kene mais sinon il faut zana ba rêve na yo aux ana ba ambition na yo ko za moi si epekisi yo te okoma au commercial et même le président de la République l'a dit j'ai aimé dans son discours moi, que son successeur il aimait bien que successeur n'a azala moi si et ça qu'on dit en tout cas moi tant que activiste ya marambo basi on alinga ke basi ba émergent en tout cas na sepela ki nango makasi alors que mibale misusu ba yoki un peu moins zoua wana ba bimi lobeli comment est-ce que le président de la République koloba marambo boy moi en tout cas je soutiens à 100% démarche à président de la République déjà toujours sentir en haut tel même na gouvernement à s'impliquer personnellement pour que tous ala na 27% ya basi na kati ya gouvernement en tout cas ceux qui kaka président marambo lobby ezapena e utila mutema na ye nga en tout cas ça na soutien na total il faut Mouto koya na sima je pense que ça a deux mandats mais mouto koya na sima na ye ezala mwana mwasi et surtout ce ka soutenir ye et vous allez kanisima ko ya bi akotika histoire na mboko yo. Voilà. Justement, vous avez mon soutien, excellence pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, ça la kinga très bien. J'espère que na posté qui ont même dans ma page nanga et ça la kinga kitoko makasi ko yeba que ozana souci wana ya ko faire émerger moi sinambo kanabiso. Alors pour le parcours de Christelle, le roman, ils en a combien de parties et comment s'en procurer? Voilà, le parcours de Christelle, il y en a trois parties. Il y en a trois parties. La première partie, c'est la vie en famille. Donc, Christelle, on a famille, on a libota. Deuxième partie, c'est Christelle à l'université de Kinshasa. Parce que ça, c'est quand même un bébé. On a une université. On est la deuxième partie. Et puis, troisième partie, ils ont un peu partout. J'ai intéressé par ce côté exploit. Non, pas exploit, c'est côté relation amoureuse, il y a Christelle. Okay. Et puis, on a un parce que opinion bato bele bakanisaka que basio batangaka mingi bazala vraiment na côté wana te amoureux bazala na côté wana te alors que c'est faux na ninga pe un peu ko bimisa sens wana bien que Christelle priorité na ina nous alaki dans ba étude donc mon même partie ni za vraiment ya suka chapitre ya suka priorité dans ba étude mais tellement katanga qui a mis pesa qui valeur et je vous ai dit ce n'est pas n'importe qui m'a abordé que c'est un grand journaliste m'a abordé qui c'est un grand journaliste qui était à la RFI bakutana qui na France kunaï c'est comme ça des babandini na bango donc ils ont trois parties dans lobby et puis pour le moment livre est disponible attendez na ebisa kibino ke na un peu na moins difficulté wana parce que c'est la maison d'édition Mediaspol c'est une grande maison d'édition mon éditeur kingai mais c'est un contrat à charge et à hauteur donc ngama on nazo à charge nyonso et puis ba ebisinga pona kubimisa livre quantité munene il faut au moins 500 exemplaires pour permettre que ça la paix vernissage et puis ba on a ba librairie na bango à travers le pays et puis na Congo en face parce que Mediaspol les a kuna donc ils ont un peu blocage na za na tisiko mais ngana zo lembate na za na eliki que un jour avant fin de l'année vernissage et puis le parcours de Christelle est partout. Et surtout ce que j'ai aimé, il y a déjà 2 exemplaires, il y a le parcours Bimaki Liboso, ils sont aux États-Unis, il y a une dame au mois de Naïba, on tombe là congolais mais il y a maman qui a en confinement. Mobile azaki kuna tindela kembonga somba 2 exemplaires pour kinde na kuna donc ils ont intéressé même libanda ya mboka il y a même certains amis bazala ba pays africains bazape la posa na yango parce que message na s'adresser na ba filles congolaises kakate na ba filles africaines et puis ya monde entier yango penza souci na ngai que
et qui ne vraiment les bosso batu batanga makanisi wana et servir pe des leçons na bilenge banso et la bilenge Afrique bilenge basi Afrique et puis il y a monde entier. Donc, un jour, toujours. Alors, prenez notre mal à patience. Je sais que le parcours de Christelle, bientôt, est disponible. Mais ceux qui ont contact, na écrivain, journaliste Daniel, combien d'habitants na numéro est affiché juste na bas écran, na ceux qui peut aider pour que livre est vraiment très intéressant et paraître au grand jour pour sunga bilenge bashi bazali pe na ba fin fond ko kozala na mboka kobotama na mboka to kobotama na Kinshasa ces afin d'humanité tu peux naître quelque part moko kindeti na sommet pe vi na yo ekoki ko changer kindoki politique a lelo komi presque na suka to vider vraiment contenu na biso mais awa eza kindoki politique to ko bimate sans to le politique 2 mois ya gouvernement Sama Lukonde étant que journaliste et analyste liloba moko pour le gouvernement ya ba warrior qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait et là na bango monde na onde. OK, bon, on a déjà dans le bac dans un verre à moitié plein à moitié vide. Parce que ils ont un côté fort et puis un côté faible du gouvernement Sama Lukonde. Et déjà, on a salué quand même dans côté communication. Tout le monde a un peu communication gouvernement évolution zali. Vu que ce qu'on a expert monté du domaine, il y a quand même de l'évolution. Mais dans ma kambu vraiment nazali ko sentir ba ministre soutenir ministre de la culture. Je ne sais pas ce qui vraiment doit exister parce que toujours sentir rien vraiment. Mais dans le domaine moi changement zali toujours mon maman F Bazaï vice premier ministre en charge de l'environnement toujours mon a quand même ba action azo salle et puis azo communiquer parce qu'il faut pas yeba okoki kosala makambo ya malonga mais soki communiquer en tout cas et vous allez pamba donc ba ministère mususu bazali quand même pour se faire remarquer misusu bazolala na pongi donc premier ministre en tant que mokambi ameka un peu kolamusa bakonzi mususu ba secteur na bango oui pour ba meka un peu kokende liboso donc je ne serai pas trop critique et là juste ko meka un peu kolamusa mukondi ya gouvernement qui a meka un peu kotala ba secteur mususu ezana no ya kolala ba meka un peu kosala ba action pour to juger bango en fonction ba action na bango donc voilà on a kokoloba fin ya union sacrée fin ya FCC cash na bataille union sacrée voyo mulanga prophétesse de malheur wa fin ya FCC cash accord et bukanaki lolo to koti na kati ya gouvernement union sacrée makambo eza ebele na kati bon en fait je ne veux pas entrer dedans mais seulement tant au monaki gouvernement Sama Lukonde koti ba expert ndongo tsholo bango quelques visages et c'est pas ça qui bisonyon so qu'est-ce que tu attends de ces gouvernements personnellement? Oui, personnellement, en tout cas, moi je reste optimiste. Nazo zela makambu ya malonga pour le gouvernement. Mais déjà, moi je me dis bon, kouta FCC cash et puis kokoma la union sacrée, il y a makambu susu et ça l'amènera sur le plan politique. Parce que moi je regrette jusqu'à présent défaite auto kolongwa ya présidente ya kala ya Assemblée nationale. Moi je me dis pourquoi il fallait kolongola et même ceux qui beaucoup mona que oui il fallait kolongola parce que azala qui n'a comme sous mais il fallait qu'on remplacer quand même na moi si sous mais les autres moni baché mobali et on voit ce qui se passe union sacrée moi je me dis ils ont vraiment solidité union sacrée da solidité sur le plan formation politique ils ont vraiment solidité parce que tout le monde ba sous ba pour na ba intérêt déjà tout le monde est un gouvernement bima qui moi ba yiki ezala qui parce que misusu ba se retrouver quitter et puis na ba tout toujours yo ka ba faire ya ba 500 jeep et moi je me dis surtout ça na ba ko lo bango mais vitamine sango moi je me suis dit il faut se dire la vérité comme ça est-ce que c'est vraiment natina ko ça va député 500 jeep le peuple est d'abord alors qu'ils ont des difficultés sous prioritaire il fallait s'attaquer à problème voilà. En tout cas ça c'est pas une bonne communication parce que c'est toute une communication voilà. Non, député d'abord pas le peuple d'abord c'est toute une communication en tout cas moi c'est pas là qui n'a monté et surtout fuite il y a audio la président de l'Assemblée nationale le bimé tambo na ba réseaux sociaux bon moi je me suis dit ils ont vraiment eloko moko ya bien ti eloko moko ya bien ti zo pesa image moko ya mabe ya union sacrée.
L'union sacrée, l'avenir nous en dira plus en tout cas. Émission Kindoki Politique à l'élo. Et Sili Awa, monsieur Daniel, écrivain, journaliste, Totondio Boton, Tindemo Dima qui est en amitié Nabiso. Partager plateau na yo ndeko Naomi. Je sais que prochainement Tozana et le sous pour Ebisabiso Nene livre on est tambon mokili mobimba. Cette fois-là, et ça a vraiment une bonne chose. En tout cas, deux choses pour le gouvernement, ça m'a le compte de travailler. S'il vous plaît, Toti Karola, la Tola Muka, to travailler. Et puis deux, communiquer. Ne pas communiquer revient à ne pas exister. Donc, si on communique, bat bozana idée inayo mais idée wana ya bango moko ce que yo pesa biso idée o yo lingi tozana nango sur yo eza pe idée lokuta te eza idée ko zo sa musala pour que mboka na biso e kenda liboso kindoki politique alelo esi awa ngala bino tokutani mikolo ezali ko ya na souci moko ya ko servir bino demain tokutani avec le même plaisir avec invité à Sika toujours dans cadre avec nos politique botika la paix branché dans ma chaîne partenaire Nabiso Kasiko bosa na te ko s'abonner na KNB News tokutani lobby pe na lobara toujours tolongola ignorance pe tolinga mboka na biso.